poto ya nango glace te esila te eza nango glace te ni savon Tour Eiffel libendana na misusu ya bambuma wana échanger pe couleur te o erouillé non ezalaka bongo donc mutu na mutu akende aosala ndenge aosala yango nga aloba kozala apprécié te ezalaka après po so otali mingi bacimetière baprison na bahôpitaux etondana na bato apprécié alors na vie fo kozalaka après po mokolo ekomela o mbala moko sutuka po so oza prête te ekozala na temps na yo mpe elupe yo mpo ozalaki distrait yango nga aloba mutu kozala distrait te eza bandeko na biso baza libanda mboka oui c'est vrai balandaka biso boye mais biso baza na mposa bamonaka mpe biso boye le temps te bayaka basokipa mingi na bafamille na misala na bango koya kotala bazwaka mpe na temps te ya komonana na biso tomonaka kaka par hasard mosu akokutana mamoseka nayaki kutu na ndenge nazonga alors epesami ke no tokende sikoyo vers bango yango biso tozoya ndenge bandinga bakendaki biso mpe tozoya toyaka kosala mosala yango toya na basiragere te bacharpentier te toya na banani te toya baartiste comédien tozokende na bamusicien biso toke osala spectacle bamusicien baobeta musike biso mpe lokola tokóma mpe alanga nzembo balobaka donc tosali théâtre tobeti musike ti twayembi matasi ala yembi ebakata ayembi moska ayembi donc tokoyemba esuyo wapi esuyo epai wapi ngala okenda ona ndenge avoi omoni nga na moto ekoderange na ntina nini nalata na bongo obengi nga liboma esuyo wapi nga na biso okenda na bavoi nyonso tika yango toyebi keta mama mbila mpe akoya akomona ndenge na kobina na kokata maringa tolobi yango ti na nzoto nini oyo kaka te eza koko mbele avandi awa sombi biye na bino surtout baoyo bolingaka na oloba mama moseka oya na bacasquette na ye tout oyo boyebeli mama moseka nazoya mpenza donc nazoloba kaka bamama ya Château Rouge bamama moziki ya Paris mwana moziki ya mama na ngai yo nakoyemba ngo mwana moziki ya mama na ngai yo boyanga moninga na age eza menacé donc soki otiso wanyoso wana se bakoyiba bosiko tanto okota badiki nga mobala wana lukete eza kokende kaka boye mama mbili wana siko ndenge eza wana esuyo wapi esuyo epai wapi ngala okenda wana ndenge avoi mama if ipa love is crazy love is funny. Shalom bana Ozana kombo na nga se Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko nanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa
akomisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala. Na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choité et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Pourquoi tu peux dire merci, bah non c'est pour ça biso confiance pour nous comme la cabine bah information bah ces comédiens bah zali bah oh bah l'on biso bah stress bah zali bah oh bah pesa biso vie mutunsu a comme peine peut-être il y a que ça ko kake mutunsu a comme peut-être peine aboma libala mutunsu su kutu alinga miboma na nzela ya théâtre na nzela to benga maboke mutu ami kabona osala osuki voilà pourquoi kuseka. C'est très important, puis de la théâtre et puis ça va battre vie. Voilà pourquoi les lots, nazo yamba ba artiste comédienne, artiste comédienne, bazal le quoi, artiste comédienne, nous sauter ba icône, je le précise. Mon tout ça comme ba miran qui en battu, ya ba icône, on ba nan. Oh mon tour, on benga icône, naza mon tour atika ba print, moto oui, ba tika ba apprenti. Na patron a besoin on déjà osomona bango bazali bango mibale à gauche na ngana zali bongo na mama ebakata ba couleur voilà na droite na zali bongo na ya moski mama Moseka na bani nazongi na gauche na ngana na bongo ebakata ba couleur mbote na yo oui mbote na nga mbote pe ya yo miela anga pe azongi mbote ha niko mingi ha tout mwana bina kala na plateau na ngao ya solo nani yango alinga penda to mona na kala eza yo dia eza yo komara lokola zubu na sepeli makasi ya moski mikolo pe leki mo ebele entre nga na yo parce que bana ndio tokuta déjà sanza zomi na mibale na kangaki motema ebinze bango pardon otinga na posa bonde ya Moseka mikolo ebele mingi penza ya motu ezaki toza na bomoi nzambe azobatela babi oyo nano atie zolo likolo te a espérer surtout mingi kati na Yesu. Merci. Voilà, vous sentez qu'il est vraiment émission que vous avez l'engagé makasi surtout na intro na pesi sanza ngola na mibale sanza zomi na mibale nakangaki motema Wilona Wilo nanga oyo nga nalinga oyo nga napona nakangi baoyiba mais wana ezalaka le 3 août na musée nga nayembaka na première voix na deuxième tour na mélangeaka Major Zozo n'habitué awa eza somme en tout cas tozali awa et pas Major Zozo surtout azali producteur ya bati ya comédien oyo apropulsa ba comédien asala ke na nzonzingo ba comédien batambola monde entier oyo to belo moko awa etikingo bi les 3 makamni ozala le 3 août na musée national biso bakarosu karaoke sikoyo tokobeta na musée national le 3 août boyoka pena bampema boyoka penza bapolo boyoka bavoix ebakata chanteur
et bakata chanteur. Moski chanteur. Na bombi po boyiba. Vraiment. Mais ozoka bilo na obilisa te. Polo yaka to bongisa. Likambo oyo nga nalingaka na bombi boyiba. Ye abomba. Alingaka ba biso tokenda bango côté moi neti moi gospel ndambo mélanger moi gospel ndambo et puis tokozongisa bango tokanisa Papa Wemba mokolo yango na Abidjan ndenge ezalaka mpenza est-ce que yo banzaka mpe ngai yo toyemba pourquoi mabanza manga ebikaka ya oka est-ce que ezalaka yo mawa o Boyiba kata Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai mukati boyiba alongoli soni nangai la princesse Gloria la femme qui a siri nous sommes là les grands mannequins tout comme nous cause la somme esprit wana ibandaka na quelle année et puis idée wana uitaka panani bon idée wana uitaka Congo soki esami te boyeba ndenge toza na Congo toza na Côte d'Ivoire te boye nde yango tolakisa Kisasa kwa toza na Kisasa amekoma fo bato baleka première édition na biso tobandaki na 2022 so na bosani te 2022 tobandaki première édition 2023 première édition deuxième troisième édition na biso idée wana moto azwaki yango ezalaki Karine Pala Wenge ye moto amonaki totravaillaka mingi tosekaka mingi mpenza te so totravaille tozongi bandako tozala mwa fatigué tolongwa tosala mwa eloko mo boye ya biso basi mpo toyemba ata na ne moko mbala moko tokutanaka toyembaka tolia tomela toseka etc. Yene moto abanda ye masolo yango mais na remarqué le moko na boza esprit wenge mingi vous esprit wenge mingi même la première édition wenge betaki mingi kasi toza la deuxième édition bokenaki Pentagone mais c'est tout à fait normal ndenge oyebi wenge yema série seti ba yema be série seti ba tomboki donc tala kaka voilà ndenge Nicole alobi wenge toza pena bato bena ya dibamboma toya ba 16 années là totali na Bible neti kotaba Exode to batamanga baele kwa tosangani pe na baleki osali ngele donc ezosala bien donc toyebisa bango biso toyaki leo na bango kilelo tosangani epesa ndenge ezopesa wana donc merci Karine Pala nde azwa likanisi oyo tosangana parce que bato ebele balobaka ndenge kutu baza wana kutu ngai eza bango kutu be oti nde eza wana bamelaka na lipaka nde bato bayebi soki olingo omela yango ya moto okomisa otizaniotiango miliki kayo donc biso bafemme ya théâtre nde tosanganaki tosala oyo tozobenga karaoushu karaoker donc yango wana likanisi euti epai ya Karine Pala ndenge Nicole Ebakata Vimbo alobi merci beaucoup motune pa na eza constat moko nga nasali mpo na première édition nazalaki deuxième mpe nazalaki troisième sikoyo nayebi te est-ce que différence ekozala ya première na deuxième na troisième na bandi côté na yo oui c'est vrai différence ezali parce que soki bokangami kaka na eloko moko monotonie bato bao bayebi no première édition bomoni ndenge ezalaki deuxième édition tomemi yango na musée national bomoni nde tokotaki Pentagone uniforme bomoni podium ezalaki neti na film me na ponte solo sikoyo troisième donc ezala seke tokobakisa lisusu donc biso pena monotonie mwe biso donc boya bomona ba voix
Ba voye ko bima kuna boyo kaka koto ya nde pesi na ma. Bilo Apollo. Au senti de Apollo. Merci ko tout Et Apollo. puis tout yo, ezake do to TPR, moi droit d'entrée zali. Et puis to tambola carnaval ezala. Et puis marche à santé ezala. Ezala ba mwa mwebele to bombeli bino, il y a bien et puis to ko exposer ba biloko na karaoke ya touro parce que o aza moko na biso o aza mama lopango aza modéliste et voilà pourquoi pas to la taper marque na ye. Et voilà boya bo sepela miss na bino e sepela matoi na bino pe sepela surtout motema ezonga na sengo makasi e bakata constant moko na salaki lisusu bino bosalaka ba nina na basi mais au-delà de l'artiste il y a théâtre boye na musique oyemba boyemba ba chanson ba tout mususu mais botikala ta ko invité te to mona maman Mbili Abel to mona moi Simon na kati ya kwanti ba basi ba sebele ha pona nini te bobenga ta moi Simoko ata côté ba gospel ba ya boyemba ba ensemble. Non, bon, répondre Nicole, permettez-moi de répondre. Deuxième édition, bon mona ki Miss Manyanga zalaki. Nga na yemba ki so otali na yemba ki Miss Manyanga. Donc wana c'est que côté à nous filmer quitter. Ou bien il faut filmer. Vous avez Miss Manyanga. Miss Manyanga, merci. Merci beaucoup. Tout retourne femme Tamara. OK, mi pété. Pourquoi pas? Non, ezali programme ezali tozela pala nenga ou soka yé après siko to kende kopesa maman Mbili Abel invitation oboya ataka mapa et ba kaman te to pesa bango nyonso wana ezali donc to kotambola soki ya soki nga et bon nga na danse na voix maman Mbili Abel na voix et puis na lukier donde na zawa mikolo répétition ezaka na otali maman Mbili Abel na mitali donc maman Mbili Abel ti to benga yi kako naza na ngwao maman Mbili kando lobaki moi conseil pesa biso nga na osaela ngo mais ce que tu oya to benga yo wana mais faut pas que le corps vient le corps Mbili Abel mais il faut la so apoli balezala papa soki otiso wanyoso wana se bakoyiba wesko tanto kota badiki ngamuba wana lukete za kokende kaka bwe mama Mbili wana siko ndenge eza wana esuyo wapi esuyo epai wapi ngala okena wana ndenge voix omoni nga na moto ekoderange na ntina nini nalata na bondo obengi nga liboma esuyo wapi nga na biso okenda na bavoix nyonso tika yango toyebi keta mama Mbili Abel akoya akomona ndenge na kobina na kokata maringa tolobi yango ti na nzoto nini oyo kaka te eza koko mbele avandi awa yo ngala lingi siko olata fulata lokwa Mama Mbili Abel ndeni moi liputa moi koto nde salaka moi fantu wana boye problème eza te na olata ndenge nyonso eza elamba sene eza elamba sene yo to kolata na yo ndimi teke mosika kolata ngo Mama Mbili Abel atambola bongo ti eza bilamba na ya scène apesa elengi normalement apesa elengi jour na opesa elengi to profiter na kona to mona ngo pete ato profiter mukola omona nini ngalobi lota na olatelo elamba scène mpenza boye nalati jogging ikoona ngo na bakisi yake na kote kuna te yoki musika ozoka kisenga lokwa neti to mona okepete bisika fumu to bengisi rebo pardon to bengisi rebo kwani te kilelo mwana kilelo na niveau moko grave bien classité te en tout cas na bana leo na kilelo mais nazo regretter ka so rebo ayi mukolango ekozala ke après kaka événement wana lobi na tombe bato mosusu bakende hôpital lokwa mpo bozala na mpoza sa santé bokesasa baexamen mpo bato mosusu eose o avc okoya
on est bien qui makasi nenga bouger qui makasi na ba age menacé age menacé rien pour venir dans oya ata ki lelo ngo beta mai ba kaza parce qu'on a maman bon so ka beta ki lelo lo 2 jours après mosquée d'hôpital voilà en tout cas ma comédienne Nabiso félicitations et pas Nabino pro merci en dehors il y a Moussa Nabino nous aussi ça batou besoin ba talent ba particularité belé batou musu bazomo na raka ba comédien biso bo ifengi bozala mukolo yango biso to viva mukolo yango ponga na binaka pena na deuxième édition wana na bina kelo na bina l'air Karine Pala zokota wana le ulima mwe le kapé me ultimate obi koto na to pena mko on raisonner ces années-là non on raisonner ces années-là to bina chuté ba comme ça soka ba umba Ba to aposto bina. Abetana nuko. To bomba Nicolas. Ebonye zana to bomba ndeti ngaza atala ku ya pala. Ah bon? Ouais. Kaizo atala ku pala. Siko beta mo morceau ka muke. Peut-être moi avango. Ba yanke ba yibi papa ya wa. Yokelo comme. Nana bossa iloko abo. Feza yekati. En tout cas, ne ratez pas rendez-vous au Matata le 3 août 2024. 2024. Et quand on a musée national. Vraiment. En tout cas, entrée, ils allaient $10 ya Pamba. Yaka, la porte est grandement ouverte pour la union oye $10 ya Pamba. Et puis, na carte, il y a $10, on a ceux qui oye. On a droit, il y a photo, 5 photos shooting. Donc, au Yewana, au termina Karine Pala, va shooter, va pêcher 5 photos. Au termina Bakata, va shooter 5 photos. Au termina na mosquée, va shooter 5 photos. Bazali, peut être comédienne, Bazali, ébélé. 5 photos sont ok dans la victoire shooting. Ils en sont 2000, hein? C'est pas dans 2000 francs. Ça, c'est quoi 5 photos, c'est quoi 10 000 francs? 10 000 francs, c'est quoi Longola? 28 000 moins 10 000, c'est 18 000 francs. Ils ont profité qu'à bien 12 000. Il y a relié à peu ça Moukolango et à Mosquée. Oui. Ezawana ya komeleza bakosomba bakoteka bakolia bakomela. Mais na mbongo lati batude ba mema na ba cadeau pesa nango so ba mema cadeau pour mes artistes na bango un jour ango ezaka to beta musique te to ko beta musique to sali pe théâtre to bini pe balé e baka to bina balé ay bakata na pas na comme kangwa me a jamais na se pona lelo no ça bina balé oh ngana so much ah boko Kimbala ngala bombi ngala bombi ngala osaka mukolo na boba yiba bapa nanga osa biso bopona nini bapa nanga na zobo yango bazola na biso boye basa na posa mo avant goût bato aja français boye deka tona mabumulo kwa lupango ngaba bominga sevi bia dia mo setasina muninga na hotel tala ne ba bomanga sevi bia dape ko ya pe de potasina futume bia oui bazai bere kutu na katika ya bakaraoke toza na moko na biso za mikili ya oya ta kwa yeli ayemba ba mibale ata mibale Arlette na l'autre là voilà. Ok, voilà. En tout cas, il y a R, tu peux RT. Bon, normalement, tu peux ça R. Ming ezaka après-midi. Ah. Tu peux être jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aube. Il y a un moment tu peux ça R kala mingi te donc tu peux banda 17h, 15h, 17h, pas matati na tongo. Donc tu peux bina penza taka bio tu préparer. Ba mécène plus bas là. Déjà, même si c'est pas parce que tu en as besoin en bango. Tu as vraiment besoin de mécène et belé baya parce que tu as vraiment besoin de bango. Il faut ça la ceux qui peut la part na yo depuis France obité. Ngai na hotine de la bino peut-être aussi ba numéro na bango ba ceux qui bossent ba catch ceux qui ba ça pas que ça la malam mingi et ça malam mingi vraiment dans Charlie pour tout et si la bilingue moko en États-Unis. Tu as un mécène moko en États-Unis téléphone atanga yo.
parce que mambo lobi osala na karaochou et pas ba karaochou. Il faut pas sepela Jacques Béni les consolateurs. Jacques Béni les consolateurs. Donc yé azam moko ya ba mécène na kati ya karaoke. Tobo sanité Mama Béni Antonio. Mama Béni Antonio la main d'or na kati ya Belgique. Et donc on peut biso pe nazo senga na bino. La plupart d'habitude presse pour informer biso na retard. Tant que tu as une semaine, ou tu as 10 jours. Pourquoi pas? Donc, on a déjà beaucoup associé déjà presse. Tu as déjà une information. Nous sommes toujours là pour chercher les choses. Chaque fois que tu as une rep, vous avez bien. Tu as n'importe quel véhicule. C'est quand même un message. Oui, tu as une rep, tu as un mois, tu as dit répétition. Tu as déjà en juin, juillet, donc tu as un mois. Pembeni, calamité. Ah bon? Oui, tu répéteras na qui tu vas cacher. Na instrument tu répéteras na bango. Oui, tu répéteras na bango. Est-ce que na na bino nyos ba comédienne et ça attend tout ce mon côté abeta comme batterie ou bien abeta ka synthé ou abeta guitare netinga na beta mbunda. Abeta mbunda na beta pe fanfare. Koyo eloko na oluka na meka eloko oyo nani azaka obeta papa Vicky oyo abuta okufa nani ya VV Center yango wana eloko azo prépara ngo po abeta ngo oyekola ne na oyekola na beta mbunda na beta pe na mukolo na sindi oso mukolo ja mukolo obeta abeta mbunda so pe na sindi mbunda na opaso. Ne pas bien à l'imbonda la main de fer. Est-ce que moi c'est qu'à la main de fer? Mutambunda betambunda, abos na raté. On go moi maboko na ye. Net ba Jimmy Bonda. Net ba Jimmy Bonda, bon voilà. Betambunda. En tout cas, merci. Na ba comédien nyonso oyo bumi pesi surtout pour na ko sepisa biso na côté ya karaoke, karaochou, c'est ça non? C'est ça? Karaochou, le quoi moi c'est azali karaochou et bakata pas azali karaochou. Tu ko biso mbal to benga bobenga biso banani? Bakaota. Bakarao. Vous invitez ta monsieur qui vous invitez ta moi na biso moi ça azali mobala ça mais bino bozo ba égoïste. Bino papa bozo pesa biso toujours ba conseil. Ba papa bo benga biso bo pesa biso ba conseil ba félicitations bozo ba pe bon. Sokoli mosali kamo malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Ce qui te lisusu lokola monisano totinda makepai na nzambe toyebo tosenga na bino totangisa bana zomso fele na classe et toute la gloire est à nzambe. Donc si vous avez directement la conviction d'aider derrière ça, moi je crois dans cela na yo to pambola nzambe. Ponanga ko hésiter te ko sala bolamo epai ya bana oyo benga lelo tosunda totangisa bana oyo topesa bango sans vie et puis le kumu ekozonga epai na nzambe. En tout cas botika biso te bosunga biso nzambe akopambola bino. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Oyebi na bongo ya batu eloko leki santé zaki. Soki miranki amfu nazalaki malade, mais n'engala ko sala émission. D'accord, voilà pourquoi na lobai ke wapi nzoto oyo kobina makasi. Yango soko aye nakata fête wana, nakata concert wana, batu bakobela ba malade. Loko me bakatande za bosoka bino la rebo, lobby nango. Yozo bakaka ta naza ko bina makasi ona na landi ya zana omwana ngadi na sabo age za minase ta naza ko bina na landi ya kitina senga pe na kitina se lobi kutu teka le même chose
ambulance. Ata mosquée ndenge azoba arobine koleka na s'il vous plaît. Mambili a vraiment. Je ne pense pas pour ce que bini makasi lobi to monyo mon kole. Lobi mon kole. Ah voilà bon nazo banga ta mukete ata bobine bino makasi po na yebi ke boza na kota santé na bino assuré. Bino ba comédien ça fait déjà 6 ans oyo bozo pris en charge la santé ya maman Denise Nyakero. Donc na yebi ceux qui et ba katoyo poza na pris en charge la santé ana ozo grâce wana Nira, son nom, le comme deuxième photo dans la question, moi. Naibisa koke, nazwa. Nazwa assurance maladie nanga. Na compte ya fondation Maman Denise Nyakero. Na pesi bino mbote sikoza. Et Maman Denise Nyakero, merci beaucoup. Nengo kanisa biso, pour na ba santé na biso. Nzamba pesoka longue vie libota no mobimba ya mosquée na côté na yo pe yo posa pour la santé. Oui, naza bénéficiaire moko ya ba bénéficiaire ya nini ya assurance maladie. Voilà, et loko ya kolobaka na mama ndenge bato ali falase baloba la santé n'a pas de prix. Et voilà, mama atalaki kolela koleka tango nyonso nde côté wana penza tozala soulager makasi tozala penza soulager makasi ya moto ezaka koloba na mama merci merci ebele na oyo sala epa na biso je crois bosoto na biso ya malade bimaka penza lisusu libanda te o kutu tozo senga esalaki boye je crois bato barobelaka na bango mais pour mona eleka boye te parce que assurance moko ya santé toza nango na grâce ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Merci encore maman Zambi asala bino ka bolamu po to aneloka obakisa te ko baninga na bio mususu bazwa grâce wana na mibali na bango na basi na bango na bana na bango ba malade makasi ya lokwa tumuna ndeko na bino ate comédienne na pardon comédien Ndimosi pour la sungaki ye esitanga belaki Maman Denise ba fait évacuer ake kozwa traitement bana mboka pe azongi esa ma pe ki oké pe vous examen makasi oké ofuti pe mbongo te. Oui, en tout cas na ba hôpital nyonso tu oyo na leka po nozwa traitement nanga. En tout cas na sa ba examen presque nyonso na futa mbongo te parce que faut ta ba examen penza ok lelo ko bimisoke na hôpital ka ndenge to na compte kuna te omoni ke motuya mais to futa nango lote mais to futa nango penza eloko te tozwi pe bakisi ya ofele pe nzoto ezwi biso makasi. S'il faut dire peut-être na ba comédien bandeko na yo po tebi bato mosusu ebele ba comédien mosusu ba bénéficiaire te eloko nini okoloba surtout na mama. Bon eloko nga na koloba epa mama atala pe ka ya bandeko na biso wana mosusu lokwa yaza mama moboti ndenge atalaki ka na biso atala pe ka ya bandeko misusu oyo baza na assurance maladie te. Derrière un grand homme il y a une grande dame. Vraiment notre papa Félix Tshisekedi, notre président, le numéro 1 de notre pays, a nos maman Denise sala likanisi oyo ngo sala pona bana yo. S'il faut dire un mot epa ya mama mama ya bana, mama ya mabota, mama ya bikolo, notre maman Denise, merci. Quand on a koloba, un mot peut déjà merci. C'est comme 2 mots, ils ont maman, kanise la pe bande comme sous. C'est comme 3 mots, toloba maman, kanise la rabiso. C'est comme 4 mots, toloba maman, tu as peine à posa. Tomo na yope. C'est comme 5 mots, maman. Osala biso bola modele ya kolobezaka merci ya santé. Fais santé à bien te
ata bilamba ngo batindeli o valise kama obanda otala ngo kaka boye loba nango kaka nani mimi aloba ndako ezika so santé eza bien te ata otongi immeuble yango olala kozalaka na hôpital. Alors merci maman na place oyo okanisela biso kenda côté santé toyebi côté mosusu mpe okanisaka biso mo ntango nalobi boye ma bandeko mosusu baya na commentaire balobi bakanisaka bino kongo yango ezalaka bino te bakanisaka biso te bandeko ebele mpe baokanisa bango bandeko ya este wapi fondation eza mpona bato nyonso mais biso lokola toza bato etandoike yango bomonaka biso nde mingi alors baoservir Congo. Alors tant baseleli moseka yo baservir Congo tozalaka motema likunia te mpo nayebi bacommentaire eya bato ya nzala bozalaka kolelalela nsima bokowangana te natika mutu mpe ezalaka bongo me kowangana nde eza biso te kowangana eza biso te lelo toza na mama Denise Nyakero oyo aza koassure apesa biso assurance ya santé mpo ani te toloba merci po anini te toloba na mama accenti po anini te toloba na mama matondo po anini te toloba na mama na anglais baloba nini thank you very much. Thank you very much mama po anini te toloba na portugais nini obrigado mama po anini te toloba na chiluba twasakidila buni mama po anini te toloba na kishinois tansisi uwonsia Wani te toloba donc tokoloba ngo na minoko ebele na Swahili accenti sana mama wani te toloba na Kiebre oriakosia wani te toloba twasakidila wabuni mama twasakidila wabuni toloba na Kikongo Matondo. Olobaki déjà. Na dit chinois, on dit si Maman. Merci beaucoup, Maman Denise Nyakiro. Nous, tes enfants, nous, tes filles, parce que tous les Congolais, baza banana yo. Topesio, merci. Maman Denise Nyakiro Tshisekedi azo sala makambo belé apesa pe bana biso bourse excellencia. Donc ba famille mususu baza makoki ya kosala ya kopesa bana ya kota bana université te mais maman Denise akanisi azui bana wana apesa ba bourse santé pourquoi pas toloba merci. Mira na témoignage nanga ezali basalanga ba examen ozomona ke na bana ko sentir nzoto bien te na kota ba examen moko kota bobima bozongisa boye na bimi na futa enkate mais lokola na lingaka na yeba na tuni ba examen nyonso to soki mutu mususu alingi kosala ngo ekosa ba combien tango natali prix tango natali ba prix ya bakisi bakomelinga na tebwa yango wana mpona koloba o Mosca otoloba soki oza nzoto malamu atelamba ngwa pamba soki santé eza bien te okokolata ngo te ata ndako soki santé eza bien te okokolala te yango nangi naloba vraiment merci beaucoup na mama Denise Nyakiro Tshisekedi merci papa Tshisekedi merci beaucoup mokonzi na biso po mama soki azosala likambo basololaka na papa papa soki apesi accord mama osala likambo merci nzambe alola apesa bino longue vie ndenge Mosca alobi ke merci merci na nsima merci mama bana bana posa ekozala bien makasi soko tomoni merci beaucoup. Voilà, en tout cas et le comédien Jean Makasi ça qui est pas comédien Abisso, ça fait vraiment un bon temps. Donc à soutenir quoi comédien Jean Makasi malade, comédien Bakoufi vraiment. Tokoki kokufa po eza mokano nzambe. Soki nzamba permettre que otika mokili, otika mokili. Okoki ozwa traitement po biki, mais soki eza mokolo na yo, oke nzamba linga zwa pema na yo, nzamba ozwa pema. Voilà. Vraiment. Ba comédien na biso
bazo joie toute la chance à santé à Madenise bazo futa ni un rond bazo na bana na bango na mibali pe na basi José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ndio ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique e ko makate oh mais baza ni kuyiba ah na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kani soki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubonga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakutukela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musike na bango atoa coup de chapeau à maman Des Nyakero naza ko souhaiter bon retour au pays et pas ba comédien nyonso oyo bakindaki mikili ya poto bakindaki kosala musala basaki musala kaki kitoko makasi. Nous on croyait que ba comédien de baki libela ke ba kozonga te mais bango nyonso bayi kozonga mais likambo yo ba voyage yaki ta bele ba comédien okende te lelo nzia ba comédien fungwami mamoski na okai ke ba comédien oyo ba mususu groupe mususu ezali baza okende bino po za kati eza bongo premièrement tozopesa merci na ba ndeko nyonso bakende kosala mosala liboso parce que biso nyonso to ezalaki ke basala esimbi babose alors bato bazozwa biso bato ya maboke toyebi te so ya mopongo to mpe ya ngolo toyebi te mais lelo quand même par rapport mosala na biso ebandozwa mwa forme moko nde bazaloba ghetto tolonga ata na ghetto yango. Et voilà, merci beaucoup à nos artistes et nos collègues oyo basalaki mosala emonani bazongi po toya nango glace te esila te eza nango glace te ni savon tour Eiffel libende na misusu ya bambuma wana echange mpe couleur te oyo erouye non ezalaka bongo donc moto na moto akokende aosala ndenge aosala yango nga aloba kozala apprécie te ezalaka après po so otali mingi bacimetière baprison na bahôpitaux etondana na bato apprécie. Alors na vie faut ozalaka après po mokolo ekomela o mbala moko sutuka po so oza prête te ekozala na temps na yo mpe elupe yo mpo ozalaki distrait yango nga aloba motu kozala distrait te. Voilà ndenge outi otuna motuna oyo affiche ndenge ebimi parce que baninga moko boye bapesi elengi yango mpe motive baproducteur ebe babi oyo tolalaka oke misala mpe tokomema ngo libanda eza bandeko na biso baza libanda mboka oui c'est vrai balandaka biso boye mais biso baza na mposa bamonaka mpe biso boye le temps te bayaka basokipa mingi na bafamille na misala na bango koya otala bazwaka mpe na temps te ya komonana na biso tomonaka kaka par hasard mosu akokutana mamoseka nayaki kutu na ningi nazonga alors epesami ke non tokende sikoyo vers bango yango biso tozoya ndenge bandinga bakendaki biso mpe tozoya toyaka kosala mosala yango toya na bamason te toya na basiragere te bacharpentier te
toya na banani te toya ba artiste comédien biso musala toyebi yango wana yango tomemela bino koseka esengo donc nde kama moseka lobaki ba bombe de nerf ezala parce que équipe yango bomoni nde toza oui musala toyebi yango wana donc bandeko bakendaki bapesi nzela mambango ezokende merci aussi na notre producteur Soule Kauka, voilà l'idée oyo azwaki ya komema ba comédien et la musipe bandeko misusu aza ba mbongo na ye aza makambu na ye mais peut-être azaki na likanisi wana te atala abi idée ndeko asali nga pe na osala ngo et voilà lelo moko ya bandeko pe bakanisi équipe na bango ya production babi nono tozwa bandeko na biso basala musala et voilà yango wana pe bomoni équipe ezali wana tozoya mpona kosepelisa bino mpo toseka elongo tomonana tokangana bafoto tosolo ya mamozeka boni bien merci oyebi moski oyo ezali avant bosenti na plateau na ngai ya moski azoboma biso de bapanzi awa donc ça montre que mokolo wana na mikili ya poto ekoyinda mpena makasi alobiki bango baza basirere te donc baza bato maboki ntango bazoya bazoya nde mpo basikisa biso baplace maladie ezalaki nyonso sa nini elongwa bacouleur ebakata bokosa banombre de combien bovoyage tozali 10 non 11 toza 11 bacomédie bali omona na fiche so na bandi kotanga moko nayo obosana moko age ya menase ka ndenge maamoseka alobi donc omonaki affiche na biso omona biso nyonso toza wana kuna mpe na spectacle kobomesi biko mesana koyemba Maison Mika Cosmétique et Business Bio Eye libino ba produit ya solo pona ko traiter ba nzoto na bino surtout pona ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango nde ezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oyo dégraissement soki omeli yango libumu plat neti kuto bota te ebongo kote ya bapapa boyebake mpona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa po te libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yebake awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo soki omeli potopoto oyo okozala mobimba pe santé elengi neti kaka na lola kote cosmétique ebiso mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali palado madame palado monsieur bazali na ba produit lokola huile d'ananas savon anti-nduta anti-tampon anti-tache yango nde mobimba bazali pe lisusu na crème de beauté te métis ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama gommage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus huile pomade Vimbovi pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mobimba lokola mobali ya solo bazali pe na crème réparatrice anti vergeture pona basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi kasi tuna ngai nini bakisi oyo nyonso ezali kotraite bato ezali sans hydroquinone akutu ata ya mokelekete ya hydroquinone eza te pe ezalaka te
soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio P sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel. tosangisa nyonso ndeti biso nde toza wana tozokende na bamusicien biso toke osala spectacle bamusicien baobeta musike biso mpe lokola tokóma mpe alanga nzembo balobaka donc tosali théâtre tobeti musike tito ayembi Matasi ala yembi ebakata yembi Mosca yembi donc tokoyemba tokobina tosala nyonso tu namona otangi batito Matasi ala tozana bobo oyo manoka te mais bobo ya kizengi tozana mukwata mukwabo tozana Naomi Mufwakenda balobi yende qui Politex Promax tozana papa Roger papa Munuba tozana ambulance elongiloka bakamola ngo bazokamolela mpo batanda na singa voilà toza lisusu na nani tozana Ladona sans oublier Marina Laba donc on est là groupe yango wana je crois na bosani motute tozana vie Masasi le baoba icône Masasi Kabamba tozana et puis sans oublier Lule donc groupe yango wana tozali toza ko répéter nde toza ko répéter tozo lambela bino biloko tokoya ko présenter bino alors ya motu eza tozo ba bino eza nini boyoka te babetela bino lisolo te bozela ba image te mais boya bo vivre yango bosomba billet s'il vous plaît bosomba billet déjà site eza wana bokoti bosombi billet na bino surtout ba oyo bolingaka na oloba mama moseka oya na ba casquette na ye tout oboyebi oboyebeli mama moseka soki azalaka ndenge nini yango wana obosela bino nyonso tozoya nango tozoya na nyonso zoya soki oya ebakata bacouleur soki oya ngai naza age menacé donc nazoya mpenza donc nazoloba kaka bamama ya Château Rouge bamama moziki ya Paris mwana moziki ya mama na ngai yo nakoyemba ngo mwana moziki ya mama na ngai yo boyanga moninga na age eza menacé donc boyoka bavoix ozoka bavoix te tokobeta na salle Maribelle donc toza wana donc tokojoue wana bosomba babillet baartiste na bino esa biso bien tant tomona bino donc tosenti ke tozali botalaka biso bolingaka wana eza contribution na bino nous sommes des Congolais, venez soutenir vos artistes. Et voilà. Merci beaucoup. Et voilà, tokomi koshite na émission na biso. Mais bino kubo kende mikili poto. Bozo kende po boke sa spectacle kuna. Toza to beti musique. Après tozongi lisusu. Pona ba spectacle mususu toza nango toza na 4 spectacles. Poto sambo pona ba comédien. Et sambo eteza moment. Et na be sambo na sens que bakangela kimi ne pote kangama kimi ne pote fungwa. Bakanga tous les kawo katanga fungwa ni porte moni ki sali bien vraiment. Mira bakanga ki porte teza ki temps. Ezalaki temps. Ndenge sous les kao kapa fongoli nzela ka a penser na biso ba comédien yango nde mama Mosca otikoloba ke yango la musi bande ko misusu ozomona donc toke ko lakisa misala na biso ba talent na biso nde ba mona biso na TV to sala ngope na misala ba spectacle o to kobeta na ba salle donc tango yango ennemi ya congolais saka congolais bato mususu oyo ba yebi déjà kino Mosca okende ebakata okende ambulance okende lula okende Matasi la okende tita okende oka derrière ya okende te
ok fina bouton ta soko meki au moins appelé que non donc on a monté molimo sans yo kufia avant qui bamba kene. Voilà, en tout cas, te souhaiter une bonne chance. Merci beaucoup. Moussala, Moussa il est kamalamu. Merci beaucoup. Malamu mingi. Bien que dans le monde des musiciens, tu vas kebeta concert, donc va faire, va faire, va kebeta, va kenda kapé, na ba journaliste na bango, ba chroniqueur na bango. Mais dans le monde ya côté abisa chronique théâtrale, ba comédien côté bosola mabe, ba sola pour na bisoté. Donc, biso, bango pe ba kende pe dans le spectacle que au lieu de la journaliste soit la chronique musicale, mais pour ça journaliste la chronique théâtrale à très au peut-être tozaki na idée wana to fongo libiso lokola déjà to comme na suka à la prochaine occasion. Lokola kaka mata moko na biso ba ninga na biso ezayo amen. Au petit bango, d'autres qui n'a idée. Ok, merci beaucoup. Ça bon, oh mira lobaki, pour anika ya ngai. Voilà, merci beaucoup de comme la sous-émission la biso. C'était un grand réel plaisir. Ya kozala ensemble na ba moment la biso, o ba se pisaka biso na monde ya comédie. En tout cas la gauche na nga na yambaki, mama ebakata ba couleur, na droite na yambaki. Maman Moseka, tu m'as mingi ya Moski. Tu comme la super biso émission ya Moski ba retenir ni pour na traiter lelo. En tout cas ba retenir surtout mingi événement o ezokende na France, tozana na Paris, tokobeta na salle à Maribel. Voilà mingi tozolo baka ba o nyonso ba soutenir ka biso ba artiste congolais. Ozomona affiche ezawana, oza fan na Nomis Fwankenda, somba billet, fan ya Mamo Seka ebaka ye. En tout cas, vous avez bozala wana ba o bazali banda ba pays mususu boya je crois bino déjà mondela ça facilite pour na roya biso ezate ke o ayantela wana ma tiki bino et pas ba comédien bino ba sala bino ka biloko karashu ba na soka mabanga biloko karashu biloko karashu to betani yo baloko yo donc il y aura polo donc wana biloko ya karaoke tant to beta yango le 3 août Sylvie Wayengo na musée national mais lelo oto lobela pena mingi bandeko o boza libanda ya mboka bosomba ba billet parce que bomoni affiche yango wana boza ba fan ya bato ebele nde boza wana ya Mamo Seka ye bakata ndenge tozebele wana en tout cas soki bosombi ba billet tomoni sale tonzi ekosala biso esengo makasi tala nyonso nzambe apesa ye mpona bino oseka tosekelongo ekosala biso bien. Merci beaucoup. Vive le Congo. Babi tokoseka made in Congo. Made in Congo. Koseka made in Congo. Congo. Merci.